Lelo ezalaki kosepela mingi na bana komini ya Kitasa ndenge ye moko mama Burumese Pepito Kilala abongisa bango komini ya Kitasa. Lelo ezalaki au revoir na ye kobima na komini ya Kitasa. Bana nyonso basepeli pe baleli mama otiki biso boye mama oyo bolamu, mama oyo triple mama oyo triple Burumese akeli susu wapi botunanga wapi na komini ya Kitambo. Mama ye moko Pepito Kilala oyo ye moko oyo vraiment asalaka misala ya chef de l'État na bosembo po vraiment alakisaka nde komine nde ebonga ezala pelele ndenge asalaki komine ya Kitasa azomema pe idéologie wana na komine kaka ya Kitambo. Bana Kitambo boza deja ya kosepela po awa mama Pepito Kilala alalaka te ye atalaka pona kobongisa komine na ye ndenge aye na Kitambo awa ozala deja ya kosepela. Awa tomonaki remise et reprise ndenge bourgmestre sortant na ye moko bourgmestre entrant Pepito Kilala, bourgmestre bien aimé oyo chef de l'État atchaka lisu na ye po ye penza atambolaka pe alalaka te na bakomine abongisaka nde bakomine na ye ezalaka nde boye na wana bourgmestre sortant pe alobi ndenge ezalaka a félicité bourgmestre entrant ndenge ezalaka. Bolanda ye na micro ya Lingala News. De quoi il n'y a pas de discours à faire maintenant. Je dis que toute chose a une fin, même le meilleur. Alors voilà, le moment est venu. On a servi la République. Et je suis très contente par la grande porte. Peut-être il y a des amis qui ne savent pas, des frères et sœurs. S'il y a des personnes qui sont heureuses, c'est moi. Et aujourd'hui, je totalise au moins 20 ans dans l'administration. Qu'est-ce qu'il faut dire? Sinon, la vie, c'est la continuité. Les deux jeunes, la maman et notre frère ici, ils vont travailler ici aussi, c'est comme ça. Ina esengo wana triple bourgmestre Pepito Kilala oyo alalaka te oyo abongisaka kaka komine na ye alobi boye komine ya Kitambo na kobongisa ngo lisusu ndenge na bongisaki oyo ya Kitasa. Bana Kitambo bosepela po ngai Pepito Kilala na ye deja awa na lalaka te na kobongisela bino komine oyo na esengo wana ye. Voilà la commune de Kitambo. Excellence, vous êtes passé par la commune de Kitambo, vous avez distingué. J'espère que vous prendrez par la main pour que je fasse sinon comme vous, pas mieux. Vous savez déjà que mon style de travail est plus différent. Je tâcherai de faire mieux que je l'ai fait avec la commune de Kinshasa, mais avec votre appui et votre apport. Je vous remercie de votre disponibilité. Vous avez été là depuis le matin à m'accompagner. Je ne vous décevrai pas. Je suis avec vous. Je travaillerai pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la nation et pour l'intérêt de la France. Merci beaucoup. Le ministre Abakisi Maloba Boye na micro ya Lingala News. Bien vous féliciter les deux de rien, Madame le bourgmestre, Monsieur le bourgmestre adjoint. On parle d'équilibre, mais on parle surtout de respect. Il n'y a pas dans mon entendement, il n'y a jamais eu de bourgmestre titulaire et de bourgmestre adjoint. Il y a un bourgmestre et il y a un bourgmestre adjoint. Sinon, on aurait eu un bourgmestre titulaire, on aurait un bourgmestre, on a un bourgmestre adjoint titulaire et un bourgmestre. La loi est très claire. Et quant à la définition de vos tâches, elle est définie dans la loi organique du 8 octobre 2008 qui évoque justement vos attributions. Quant à vos fonctions, quand est-ce qu'elles commencent, quand est-ce qu'elles s'arrêtent et quand est-ce que vous l'exercez, auprès de qui, comment et pourquoi. Obima kaka kobima bana Kitambo tellement esengo wana balobi te yo bourgmestre triple bourgmestre mama Pepito Kilala awa vraiment toleli yo tolakisa bolingo tala ndenge badiemeli na voiture na ye pona balakisa kaka ke bango moko bakosala sécurité ata soda za te bango moko bakosala sécurité ezalaka nde boyi babina sali po Lingala News tanga